On a fait l'accident, il beaucoup à gauche. C'est un problème qui sont comme ça. Mais que soit mon appel qui moutaza infirme, aza ba difficulté zo kuta manango dans le coin ngulu masa donc ngulu suo ezana kapele comme sou a batondeni ngulu masa wana zambisi à vivre na ebale. Ah donc mbisi moko vivre na ebale nde ngulu masa aza pe le wa ngulu to aza le wa mbisi azaka kwa mbisi mais aza na goût koleka siko lelo ki classe te lelo na tour à midi. Oui, est-ce que nous avons tour à midi bon autant aka siko o préparer ba cahier na ba uniforme air nini pour okende na classe lundi ndeti lelo matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati uti musika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali meko. Oui, mbote mingi na bala nini biso nyoso ya biso podcast quand on sabino que eza chaîne de référence et la bino ba information vraie oui la rabino ba information réelle et non promettre bino que ne zappez pas rester toujours branché parce que il y a biso podcast et non le baku de so ekiti mabela nini mama na ngai ba ressortissant nyoso kini ya Kinshasa. Bah ressortissant nyonso ya commune Yantele. Ah si vous voyez bien derrière moi, il y a un gros poisson. Donc tina na oloba bateau ba yebi mabele oyo. Ba yebi déjà toza wapi. Donc na oloba mingi te peut-être boye bango juste après ba image et si ko toza wapi. En tout cas, il y a biso podcast TV, c'est là toujours. Alors n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner, puisque l'édition est nulle part ailleurs. Kakana ya biso podcast. Et bien l'édition la biso c'est s'appelle Sabino. Bon zangate ko mettre ba j'aime nabino. Bon zangate ko mettre, bon zangate ko liker. Surtout bon zangate ko partager, pe ko commenter. Oui, c'est bien moi votre humble servante. Prudence Ngimbi, la petite aux zieble à la taille acceptable. Ouais, mais ça n'a pas la bino kaka. Oui, bah marambo c'est la bino bien. Bah marambo ils ont faire plaire bino. Netibo, y a ta bino moro penza. Y a biso podcast TV. Et qui tient dans ma belle ya changu. Précisément dans la commune d'Entele. Na katia kinkole babi bisiko wat batika liboke na défaut baba ba spécialiste ya liboke mbisi no soko linga nil par ya kaka awa na kinkole bisika ya biso podcast ekiti bongo pona ko solo la muke na ba vendeur ya maboke to ye baba sala ngonde nini to musu mutu azolia ka liboke azo bate banda ndenge nini e uta wapi batumba ngo ndenge nini mais ya biso podcast TV etikali simate e kiti bongo pele na mabele ya kinkole. Oui, poto ye bato sola mukene ba mama ba papa o bazo sala maboke o bazo teka mbisa mai pe ko solo la na ba bita nyoso ya kikole pona ko ba vie sociale na bona kinkole ba vivre ndenge nini. Est-ce que bazana facilité au bateau ya commune ya district à Mwamba bazana ngo est-ce que bazana facilité au bateau district ya Funda bazana ngo pourquoi pas ya Lukunga parce que bango bana changu mais bazana commune Yantele to meko sola na bango to yeba ezala kandenge ni e na sapenga mokote na za vraiment l'équipe technique ndeka besoin mona et babi mama social yeyo donc mama bishbo to yewana et puis koto to zana Guy ya Lube babi journaliste makasi yewana et puis kuna de l'autre côté to zana Mwasi Nzambe Shada Javita wazo pesa makamu mikolo na ya biso podcast alors ne zappez pas quand na soloba to so kota déjà bongo pona le mabanga pesa mingi te en tout cas mabanga ezate peut-être na souka nde boko ozwa donc bino no na pesa no mbote bisika bozali restez branchés en tout cas bozalande connecté restez branchés. C'est là toujours. Merci beaucoup et à suivre. Quand on est Sabino donc tout ça vraiment ma belle qui colle bisiko wat batika liboke na défaut. Da babi yo parisien to outi continent soko uta. Tango yé na RDC précisément na Kinshasa, babi soko niati na mabelo a kinkole te. Hein? Kobeta lisola liboke te. Oko liango na ba site ne soko leka. Mais soko kiti na mabele ya kinkole te. Tio osonga poto ko beta lisolo ya liboke te. Oui, si vous voyez bien liboso na nga yangwana cameraman na ko balu la caméra.
Donc tu as vraiment na commune de l'Antille, précisément dans Mabela Kinkole. Quand on a sabino que il y a biso podcast TV et mais ça on peut toujours d'informations vraies et mais ça on peut d'informations réelles. Donc Prudence Ngimbi original à ça la rabino rabelo mora bien. Donc le pena il y a biso podcast TV qui ti pena Mabela Kinkole. Ndesko to royeba moko simona mususu ndenge bana mboka ba déclarer par rapport à ba vie sociale ya mboka na biso to yeba ndeni mboka ngo ezokende et to moni pe bana moko amikie kuna bazotera mo babiloko na bango tozo avancer déjà vers bango pour to meka pe muke ko sola na bango to yeba ndenge nini yango ezolekela. Merci beaucoup. Bonjour bayaya. Bonjour maman. Yaya kombo nani? Tata. Tata kaka. Uzando ya papa to ndeni? De ya papa. Ah ya bien ko tata. Yaya bongo kombo nani? Flori. Flori. Oui, to moni bino bozo teka mo bakwanga na bino. Na ebite bino mo bozo sala ngo ba mama bo sala ba opesa bino boteka to ndeni moko nani? Biso ba mama batu bazo sala. Mama mto sala apa pesa bino boteka? Bongo siko tangaka? Natangaka. Siko ndi ozo kwanga ozo teka bokenda classe tourner. Nakenda tu atongo. Kena tu attendre aussi le botangi te le ko za samedi. Mais siko ndongo préféré oyo no koteka kwanga. Est-ce que vous rappelez na temps simba kaye? Na simbaka. Vous en classe ni? Na 4e. Vous en 4e. Siko betide nezo kende ni est-ce que maman zo futa minerval na facilité to ndeni? Azo futa. A futa. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombo nani? Flori. Oui, Flori o tse so kombo na yo. Siko mekano ko bino bino posa ya na leki to ndeni? Toi ya na leki. Ah donc ndeka ya lobinde yo pesa. Ipo tangaka? Vous en classe ni? 6e. Vous s'appliquer bien la classe. Mais si on a 8 ans, on a un week-end, tout est capé micolonios. Tu es un week-end. Tu es un week-end. Mais si on est du lundi au vendredi, quand c'est un week-end, on va profiter à batanga. Na ebité est-ce que bino préféré no kabotanga na bino te na banda ko boteka na no kwanga to ndeni? Te biso totanga ka to ya côté kaka samedi na dimanche. Siko bozo atanga otanga taye erni, bien mo colonel. To mata avant dimanche, to ya na kwanga ndam o ka 20. To mata ba 18h to ke to banjo otanga kai ti 20h. OK, siko nde botanga rawana. Nande mama zolamba kwanga zo pesa no boya oteka. Est-ce que ça peut na ba difficulté mo bozo kuta manango na classe ou soit nde boya oteka kwanga boye? Te, il est la classe normale, bah faut taper minerval bien. Bah faut taper minerval bien. Ndé siko bo oteka ba kwanga boye, est-ce que bo oteka na mino malamu to bona moi difficulté mo tom so eteka maté, tom susu ba bilo moi bongo. Te so ba ko te ebele on to teka, so ba ndi ba ko chite wa vers wenze sa mabe. OK. Mais est-ce que liloba nyoko loba na batu nyonso bazolanda biso na chaîne oyo ou soit partout dans le monde bisika bat bazwame ainsi que gouvernement mboka na biso ni nango ko loba à propos ya ndenge ozoteka na âge na yo olo vanda otanga classe mais yo préféré oyo oteka na okwanga ni nango ko loba elo albandisa timé elo ko loba zate ya siko yo ko loba nini na batneso bazolanda biso parce que na âge na yo fallait ovanda na ndako ndeti weekend boy otanga ta kaye mais yo préféré oyo oteka no kwanga mama pesi okwanga oyo oteka siko ya lobi difficulté za nango te boza no bien bolir na bino bien mais ngana yebi ke soki difficulté za kité tom so bongo boyo oteka kwanga te bongo bovanda ndako bo préparer lundi bo kende classe bongo te siko ndi nango ko loba na batneso bazolanda biso na pesi bongo kambote. Oui. Na pesi ba mbote baza malamu. Baza malamu. Ya wana ka esili. Moi aide mo ko ba ke ba soutenir bino ezate. D'abord nous nous reconnaître la vie o ya oteka kwanga. Funda na yo. Quand même mention na ye. Azamwana muke et puis merci beaucoup Bayaya, merci beaucoup. Ça c'est l'ambiance Ça c'est l'ambiance dont on va continuer. Koluka batu ba me koloba moi muke to mon pe papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Comme nga pa Benjamin ya biso moko. Oui, oh, pas Benjamin ya biso moko. Oh. Ya solo. Ya solo. Ya solo ko? Oh, biso pika si chaîne biso ya biso podcast. Ya bato moso te ya biso moko. Ya solo. To moni pas Benjamin, to moni na mo biloko mo na bité. Et ça côté ka to ndeni. Oui, na teka kango. Moyen de vivre. Oui. OK, mais qu'est-ce que vous l'avez dit comment on a dit balandi na biso nyoso ya biso podcast TV. Neni tozo baté eza matière nino salela ngo et puis osela ngo ndenge ni po eko matiboye. Matière oyo. Nzamba za bolingo. Bamwa sala ki muntu.
après ça que Mutumayele. Alors, oyo ezali ba Rafia. Rafia, OK. Rafia na ba bambu na ye. Bambu na ye nde azana kati. Oyo mandalala ya ba Rafia. Oyo mone tonga etongi nde Rafia. Biloko boni Misato. Donc osko tonyo na osendeni po ebima mama boy. Rafia babilo mususu et puis osendeni otongi kande omona kandenge nzete ya mbila. Lindalala ya sikawana. Na ni fungame boite. Bon yango nde bakataka. Voilà, okitisi yango obandu kolongola moko boy. Mandalala wane tikali, obombi quelque part. Voilà. Tiko tango ko tsoa yango nde okeyiko ko balola ba kolero yo. OK. Na ba village to balola ba kolero yo kaka na nzete. OK. Nzete moko epesio jaune. Epesio noir. Epesio rouge yo. OK. Voilà. Si vous ne comprenez bien, si vous avez des difficultés, parce que non, c'est pas facile pour les mamans. Misal difficulté na mtali nyonse zanga kate. Difficulté zanga kate. Mais za domaine oyo nzamba pesa yo, mais yo se ko développer. Yo se ko kembe na yango. OK. Si ko neza boyende si moko bozo te kapé combien? Lokola moko boy. Kisate na biso ba mesani Coca-Cola. Na kabanda na 25000. Yo pour le victime mwana na ngai tala kaka. Oui, compréhension. Yo moko yo ke oui, na lingina suma savon. Na sala boye, yo moko calcul na ngana ya yo se ko ekotani na libéré. OK. Maintenant si ko ndongo coach na obo eteka mana on peut facile hein? Non, eteka maka facile. Oyibu wenza bikeko. Na no komi kona te. Na Royal. Ah oui, na Royal. Oui, okota kona baninga bavandi besale. Chaque jour bayaka lokola na marché. Si ko baninga na ndongo biki bavandaka. Mais yo ko préférer oyo tambusa. On sait que ça secret mo bon même na ser otambusa. Secret bomba mité ngai nde tas d'emploi. Emploi du temps. Mais na ta fonctionnaire. Lokola na kola kina mboka. Na koko de la mbeya te, na koko de la pe kolona te. Na de la kaka l'état te. Voilà. Mais ndako pesa na musika to zaka habitant ya Kinkole wa. Nazali na mboka na changu mais na terre jaune. Na terre jaune. OK, merci beaucoup. Maintenant papa, moi ba difficulté aux okutama nango siko ni nango ko loba na bato nyonso baso na biso partout dans le monde ainsi que gouvernement mboka na biso. Gouvernement ya mboka na biso nzamba atalaki Congo ayebaki. Apese biso ba zamba oyo. Na biloko na biso. Oyebaki mama bazayiba. Sa kendeki kuna tolole matolo wana bien. Oui, mboka na biso daya biso. Na ba matière na biso o bazo yiba biso wana. Voilà. C'est quoi yo elingo lobake muntu nyonso il faut atala n'esprit ya ko former loko. Ya ko kata bilanga. Ya ko sala élevage. Mais ndengo to komina biso to kola kina esprit wana te. Ozo kola batata na yo bazo former yo. To kende na bilanga po bandu kolongola biso matite na nguba. To keyiko to longola ba matite wana na nguba to quality to bandi kotanga. Mais bana balongole esprit wana ya kikolona ya muyibi za malamu te esika yo zali msali wana ezali sika wana kanga wana bato wana kutala kaka na miso boye okoza formation. OK. Siko vie sociale na mino bo vivre ndeti na Kinkole ba so na terre jaune vie sociale na mino ezandene so bo vivre na mino bien ko lia ko mela transport ma c'est ça na bien tondeni transport soki emataka soki carburant mati. Pona kisasa montoka se yote to mesana. Oh nzala za wapi? Alungwa. Papa le bin nzala za ngote Papa le bin nzala za ngote donc biloko ndezo matatalo. OK. Selo na bozuna yo biloko ndezo matatalo. Mais wana biloko wana za sabotage. En tout cas muna mutalo bana ndenge na ye papa pona ye alobi ke nzala eza na ngote. Donc il y a bien transport et matakasoki carburant et mati. En tout cas ne tinga na pesi na ngai fotité. Na pesi na ngai fotité peut-être na ngamu na ye amoni kazana ye dans les bons. Donc merci beaucoup papa. Merci maman. OK, merci beaucoup et on a toujours continuer. Kombo ya papa. Kombo na ngai. Kombo na yo ya biso. Papa Benjamin ya biso moko. Papa Benjamin ya biso moko. Bye bye papa. Merci beaucoup et on a toujours tambula pesi sous. Ko soit monde pe bayaya awa. Bazoteka donc bonjour Yaya. Bonjour. Yaya kombo nani?
Deborah. Ya Deborah to monyo na kati mabela kinkole ozoteka na bité ozoteka eza nini? Bilolo. Ah bilolo nde yango yo. Ah OK, siko sala ndeni pona oteka bilolo. Okitaka quelque part au sombi to mama sombelio apeso ya oteka. Nakendaka bita so bita te menkao memi kolo to kima kuna bakomo boma batu. Yango wana guerre moko ekoti kuna. Yango wana to komi kokita tina nsele mais nsele na pour to sombela ngo to koka esute. OK, ya ozana âge nini? Na 13 ans. Otangaka non? Mais comment on dit bo otangaka na ebité mama tiki na yoka ko kitaka tina bita ko kuno ko soma bilolo otekaka soit ici to ces andeni benga ko bete biso pena sito ces andeni poko mati na peso tanga mais au préféré que bita ko soma bilolo o ya oteka mais quand on lança ko laksa ba landi na biso no ya biso podcast ainsi que gouvernement mboka na biso parce que osana 13 ans moi na 13 ans c'est pratiquement impossible à bana question ba ndunda na bita aya roteka ana kinko le fallait azala l'école alors pour ça okolo banini pona wana mama azoteka ngape na oteka minerva lisiko na biso bana secondaire net nde na deuxième bout to futa 170 000 mama ana makoki te akatamba mo diku 170 000 pour que ko futela nga na école yango na place na nyokola mama fenga mo pena luka ata mo 10 000 francs na baksa ata mo na quelque chose o mama obando cha nga mo pena ta likolo pona luka solution na kende école. OK, siko ko loba nini na gouvernement ya mboka na biso na balandi nyoso bazolanda biso partout dans le monde par rapport à oyozo sala parce que moi na 13 ans fallait normalement à en école à kende kotanga mais siko yo par rapport à difficulté maman zo kokate yo préféré na peso kende ba gauche droite au préféré ko ke somba kabila ndunda kunda na bitan ko ya ko teka na kinkolo. Alors je sais pas au ko loba nini na gouvernement o bazolanda biso nga sengika na gouvernement batika kombouye enseignant ba pesa bango salaire ya bien po biso peto bénéficier na oeza likolo po parti prix ka ba kitela biso soki minerva les ans ngata 80 000 tantôt bako tambusa bespra bana misuste so 80 000 francs par an tout à cause na possibilité ya repesa mais ndé ba mata ba 100 wana $10 ekomi na combien pour ça 50 000 ana to futa ngo na franc te to futa ngo en $. Ça $50 eza mukete eza belé na commerce à mutu so par jour au ko ita 10 000 pour katela mwana ça $50 pour mutabi misa $10 na momo to zo pesa mutu et pa facilité yango wana na 5 ans na gouvernement ban futa ban bien pour biso pe pas en classe tous en équilibre bien auparavant il y a ba parents na biso. OK, merci beaucoup Yaya. Ah non qui passe ma monsieur Tambolinga ata binomoko partout dans le monde au Bozolanda botala mona 3 mona il y a 13 ans façon qu'azo s'exprimer il faut comprendre déjà que Aza vraiment très intelligente. Si comme moi na boy, fallait na mincho za ndaku abongisa ta ba kaye na ye pour que lundi akende ko tanga mais a préféré aboyi na côté la gauche droite bana basobe balelo mais ya préféra kitarabita asombi bilolo aya kotambusa ka po atanga non qui passe non qui vraiment passe donc tu non lo baboye motema nange saigner pour na mona mwana modèle fallait que kotanga yango gouvernement mboka na biso ba papa ba dirigeant bozo diriger mboka na biso na ebite bozo lo ba nini na kaya modèle oyo na kaya boye bana mikie batambusa bakwanga bana mikie ndeti na ajoyo je sais pas bo mekana ko tela biso likambo yo bo mekana ko tela situation ya bana ne bazo koma bo tela penza ta bino moko je manque même de mots à dire c'est à vous de juger merci beaucoup Yaya. OK na avancer sous vers bébé na biso bonjour Yaya. Bonjour Yaya kombo nani? Magdala otangaka oza na classe ni 5e. Siko nana tindi yo oteka ba ozo tekeza nini? Malala siko nana tindi yo oya koteka eza mama muta pesi yo oya koteka to yo moka okesomba na ndenge no po ya oteka nakenda osomba na mama. okena osomba na mama ale mama pesi yo oteka tokenda biso mibali ya kenzela na siko lelo ke classe te lelo na tour à midi. Oui, est-ce que nous on a tour à midi bon otangaka siko o préparer ba cahier na ba uniforme air nini pour okende na classe lundi ndeti lelo samedi boyo ko tanga siko zo ano tante hotel la cahier te zo raté hein siko pona nini siko ndengo siko zo teka boye pona minute falo za ndako bongisa ba cahier pour lundi okende classe siko moyen pour makoki zate non yango ye ko teka pour obtenir de quoi survivre bon hôtel
siko eloko nini okoloba na bato nyonso bazolanda biso ainsi que bakonza mboka na biso nini yango okoloba mpo yo oyo asuki koteka malala te ok ka na classe basunga biso bana mike basunga bino bana mike na ndenge nini soki ndeti bamoni ndeti bana bakoki ozanga eloko bapesaka bango loba mwa makasi loba mwa makasi mosusu mpe baza bakoka so basengi bango mona bazobenga na bango siko ndeti bino boye basunga bino na nini te nyonso bazala nango ya mosusu bakosunga mpe bana ata na classe mama azofuta minervali bien ok siko loka mama azofuta minervali bien mais tomoni oyo oteka malala seke mwa difficulté eza te siko bakonza mboka basala nini mpo difficulté sila babongisaka mboka babongisa mboka merci beaucoup en tout cas komona makambo boye c'est vraiment triste c'est trop triste juste bana mike na bana mike kana zozwa baza ba écolier baza ba écolière na minute fallait ba vendre na ndaku ba pemisa mutu o etangi de lundi au vendredi mais bana wana ba vandité ba classe lundi ti vendredi mais le samedi ba préféré ba ya rotsa l'attaque qui chayer oyo pasteur John na pesi mbote bisika azali aloba ki salangère donc ki salangère écoute ti na bana mike ba mineur bana ba 10 ans bana ba 8 ans bana ba 7 ans bazo yo sa ki salangère ata bino moko vraiment bomekana kotalela biso makambo oyo bomikotalela peuple makambo oyo où irons-nous tozokende wapi RDC mboka elengi tozokende wapi tokei wapi bana mike boye vraiment baki na classe après lelo samedi baye koteka bakwanga baye koteka malala pour obtenir de quoi survivre ata bino moko wana tozotambola kaka koluka ba vendeur aussi babita ba ayant droit pour na kosola pena bango mwa mukie to avancer pe vers maman moko. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo nani? Kombo nanga Christine. Papa kombo nanga Christine. Maman Christine tomonyo telemi na tono ya Liboke. Je crois yum tozo salango Oui. Ok, en tout cas maman Christine mais kana ko talisa balandi na biso nyoso ya biso podcast puisque il le croit to kitina mabela kinkole. Nga déjà sina informa ki bango ke ata parisien uti na continent nini. Soko komi na kinkole te obeta lisola Liboke te parce que biso to yebi ke bino nde boza ba spécialiste na likametali Liboke. Alors mekana ko pesa mela mekana ko talisa e banda ndenge nini e komandeni poto mona Liboke maman to le Liboke na biso tokenta na ebale tosombi mbisi toye nango tobongisi tokoti wenze tosombi ba épices nyonso o ba ebike balamba na biloko tosombi kasa tosali pati ya épices na biso tobanjokanga maboke ka ndenge ezalaka so uti libando ye kinkolo lie maboke te seko yaki kinkole te nde musalo biso tosala na kinkole yango wana esala ke to vivre na bana na ba parents na ndaku musala tosala ande yango wana. Est-ce que na kati ya musala ngo bosalaka eza pena mo ba difficulté mo bokuta nango ba difficulté o to kuta na kanango eza na batu musu bakoki olia maboke bake na mbongo bana ba fazer bazoya koyiba biso maboke se to souffrir makasi bana ba fazer ba otia biso mal à l'aise nde to teka maboke. Mais à part ça mon vente zo ke nango bien tondeni vente zo ke nango bien tamsu na samedi bo to koki oteka sa maboke na journée sili so pe nzambe asungi ke journée ya bongo ezala bien te to teka ngo lobi pe esili mba moko. Ok, à part ça au vente pe kana kinkole aba non nazaka na kinkole na avenue Ndakala siko bete biso na moi li solo ya vie sociale niveau bo vivre awa na kinkole est-ce que vous avez la facilité ya transport moi ko lier moi ko mela est-ce on a facilité to ko tu na vie sociale ana kinkole to ana facilité ya nyonso o nyonso ko sepela ko lia na kinkole ezali pasi na biso ezaka ne bazobuka biso to komi mal à l'aise to ali so à l'aise te me ko lia to lia na biso nyonso o za na ngo posa na kinkole na mbongo oyo za na ngo lia à l'aise na bana na yo. OK bongo transport to ngo bimoke na grand marché na ville boza na facilité to ndeni na facilité ya transport ko bima na biso ati okoma na zando ya munene faut ata 15 000 francs aller retour 15 000 francs ndo komi na centre ville. Mais pourquoi bongo so transport ko to ezala moi passe transport ko to ezala passe tamsu ba banda a quartier 1 kinkole ti quartier 1 2000 francs 2500 boti okoma zandu o dépasser de ba 15 000 francs. OK siko Liboke na ndozo sala ngo boye ezaka mbisi moko to eza différentes sortes ya bambisi Liboke na ngane teza na tono na ngulu na mbongo na ngulu masa na poka na nzombo na mopongo.
ngulu masa donc ngulu suo ezana kapele comme su awa tondeni ngulu masa wana eza mbisi oyo avivre na ebale. Ah donc mbisi moko avivre na ebale nde babenga ngulu masa aza mpe lokwa ngulu to azaka lokwa mbisi azaka kwa mbisi me aza na goût koleka mbisi nyonso. Ah bon donc eza mpe awa ça va comme ça tu découvrir on kala mingi te tant aussi ça musa to ça monde droit to yo vana pa maman Christine awa poto tala na nguluma sango ezala ndenge ni parce que ya biso podcast TV le quoi mais c'est toujours comme ça biso information vraie nguluma sango to lela ngonde pa maman Christine. Merci beaucoup maman. Ah oui, tozo continuer kana domaine to ça nango ya vie sociale na kati ya commune Ntele précisément na mabele ya Kinkole nde tozo zwa ba vendeur toujours ba challenger et le banon pasteur John donc il va meka muke ko expliquer biso comment bazo vivre en Kikole et puis comment bazo sala ba liboki na bango et puis comment ba sala ba tika ba biloko na bango. Merci beaucoup et on toujours continuer toujours. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo nani? Mama. Ozando ya mama otondeni. Ndoi nankanga mona ndoi. Akayo mondoi mama kaka. Comment monsieur ezate? Vraiment merci beaucoup maman. To moni ona bassin na mutu na moni na to maka mo ba mito ba mbisi. Est-ce que tu kita peto mona ngo? OK. Ouh! Mbisi ezalo kwa mbisi yo O moni ma na tip sabino. Babi doki ba ressortissant yo c'est ya Kinshasa. Ba to la mbisi ngo ya ngoyo. Cameraman, je le suis dans statut wana. Bon moni statut ngo. D'ailleurs, on peut l'exaquer, toi na mabele ya Kinkole. Quand on a ressortissant nyonso ya Kinshasa. O uti libanda, o ye na Kinshasa. So le kina mabele ya Kinkole te ko beta lisola mbisi te ya liboke. Ta le kwa boy. Obi mbisa ko mona onini? Ah, do ilo mabinga mpoka nde yango yo. Ngana yuko kaka yipo no sana mpoka c'est que mbisi ngeza mbisa mabete. Eza mbisa mabete mais ezaka selo batunde ba manchinaka. Na yuko bena yipo no sana mpoka penza. Ozebena na mpoka. De mbisi ngela kele mama beto ndeni. Oye bana makasi. Yango nde bato baka eza mpoka mais ezaka raisonnement na bango nde baka mpoka eza selo ba minoko la bango nde ba manchinaka. Ah te obombi kaposo te ka mpoka. Ne mpoka ngwe wana no? Na stati wana. Ah te yipso no secret nini vandi na mbiso ya mpoka oyo. Bon ndenge zana ezambisi moko kitoko. Soki muto oyo lia mbisi na Kinkole, il faut lia mbiso oyo eza muku ate eloko te poye aza muku aneka parsa mutu. Bon azambisi moko ata bébé akolia na ye. Donc azambisi moko goût kitoko. C'est vrai ça. Donc ne ezabo liboki na ngopeza la. Liboki ya mpoka do oba yemba liboki ya mpoka lia liboki ya mpoka. Christine. Wapi Christine yaka yako jije. Yaka to ana mama ya mbisi ya mubesu ya ngo ya mai. To ana mama zo sa liboke ye wana. Siko Christine, mama na bite so sali 10 ka ponda zo teka mpoka. Pongo na bi mpoka je ndiye bila kelma be. Mais ya lobite yaka kombo. Abi ezaka na muku ate muku na okana mutu. Siko yuna nu mekana ko expliquer ngo penza. Est-ce que so na epano na eluka liboka mpoka na ozwa? Ozwa liboki apokeza pokaza na mikuwa te mikuwa neza kana mutu na mikuwa moko eza na katikati na e apart ça zane na mikuwa ta mbisa kitoko. Donc c'est que nga penza bombela ngambisa mpoka ponga na linga mukuwa te na linga sende te bana kama mukuwa na age 12 bakena ko binsa en hôpital na boya mukuwa mbisi na linga mbisi te menga na olia mpoka maki si bombela mpoka. Merci beaucoup maman. Maintenant sikoyo oseli ndenge nini po otsongo na bassin ba moko sibitima boye bandi koteka outi na mai opke pêcher yo moko to sali ndeni biso to sombaka to kenda katina maluku to kenda banga manzo to kati pongi ngama nzonde wapi nzela ya maluku kaka. Oui. Avant koma maluku ngama nzozali. Okati pongi 4 OK na ko déranger ba pêcheur au sombi nde et se retrouver na bassin. Sikoto ba pêcheur au somba pa ba pêcheur ezaka ba oninga na yo moko bomi to bomba bomela yo. Wana bazana o vivant ba oninga na. Tant ba yana bassin nde mo ikaka nde boma bango. Ah do tu somba ngo ba oninga na bango. Akoswate. Ya swate. Kani no mona munoko ekoswate. Te munoko ane swana ngote. Oye ça mbiso eza mino. Mbenga nde ba wa swaka. OK, mais est-ce que ça peut pas difficulté bozo kutama na onde bosa musala oyo? Ebele, le musuto osomba boye mosombe azate pe lali nango so takolala wana so courant pe azate neti bamboka on tokoma ba courant passe oyo. So courant azate wana omona to bomi mbisi o se trouver ngo courant azate nde mbisi poli. OK. Donc sombe poli bongo de fait na marché na commerce. Si connais ti boy no zo tambuso ngo est-ce que zo teka mato zo teka maté. Bon neti minute opena
etekama te bato baza te mbongo neti lelo samedi mpe na weekend bapapa bamama bakoti te wana bapapa bamama bayaka basepelisa mpe biso so basomba mbisi me lelo babeti biso lipapu ya solo mais mpo ani ezaka mpona situation mboka ngo ndenge ezokendela to ndeni oyeba te so situation mboka ngo ndenge baokumbela biso mbongo na maboka bato eza te donc pasi likwa pasi siko nde tokomi héros déjà boye risque to risque te risque déjà komi osengaka eke morgue ekota ekende morgue te au nom de Jésus atoza mpoka mais okotekama merci beaucoup maman bana siko moi mot de la fin na bato nyonso bazolanda biso nayebi nanu te est ce que vie sociale bozo vivre oza mpe kana kinkole non vie sociale bozo vivre awa par rapport a nde ezaka kolia komela kotangisa bana moi transport moyen de déplacement est ce que bino awa na kinkole eza nango facile to eza difficile bon envie de vivre pour dans la tambusi micro pe bato mususu ya bato mususu ba bien to ba olia bien ba omela bien ba otanga na bango eza bongo bato mutu na mutu aza na commerce na ya sala kapo bana ndako neza na kimia neti ngai nde na sala commerce na ngao bana nga na ndako bazana bango kimia kotanga eza à l'aise le musu na kolinga na tika so pe na bina minute na tika na ke na nga moi kwena meni moi bien na nga za à l'aise mais mutu mususu commerce na sala moya so mbata bien rapamba eza te ndeko ate poli na ngolobe obima sous na marché soki na bimite le papa nda a fini moi tous les papas du monde je vous salue yorande batseloli bango batombe bango biso poli na ngo papa zali merci beaucoup siko moi mot de la fin ko le bani baneso balanda biso partout dans le monde na batu nyonso balanda biso na CP makasi komona bango pe bamona mpe nga na l'équipe na kati ya TV nayebi te chaîne yango soki eza nini mais napesi bango kaka bambote ebele na CP na bilan makasi. OK, merci beaucoup maman. En tout cas mbiso sile na kombo na Yesu. Totombola yo non? Ya biso yango oyo eza biso na biso. Bye. Suka ya makambo eliki. Ah oui, quand on zomona ça c'est l'ambiance donc yango pele zo talisa ke to na site mususu te. Yango pele ndezo talisa ke to na katsa kinkole. Nde to mona pe ba mama musu ambisi ndeka bazoleka. Nde bino mozomona donc pena ba spécialiste na mbisi. Awa, ba spécialiste na liboke. Awa. Ouais, on a continuer, toujours ba passagers, toujours ba vendeurs, toujours habitants, il y a quartier pour que moi que solana monto yeba mamango et so les kandenge nini. Mama Laura chou ainsi que maman Fallon babi motema ya papa J King. Yonde les grands caméramens ya Biso Podcast Londres. Mon papa chéri. Manifester comme mon papa que j'aime beaucoup, Jackie Ngimbi Malundama. Ya yo angwana na musika. Oh Prudence Ngimbi original ndazo pesa mela. Donc moi coup de fil ça l'a bien. Talaka yoza papa chéri, mon papa Ngimbi. Manifeste-toi. Bonjour papa. Bonjour maman nangai. Papa kombo nani? Kombo nanga Pasteur Nzombo. Oh, pourquoi Pasteur Nzombo? Pour ozo saba Nzombo to ndeni? Ngana Pasteur, pona Nzombo te bona kombo nanga. Non, pena Nzombo. Pasteur Nzombo. Ah d'accord. Donc kombo on est on te sait que saba Nzombo. Mon partout boy baby kanga na kombo na Pasteur Nzombo. Direct. OK, d'accord. Pasteur Nzombo, to monyo devant na bi pete mbiso ngeza kombo nini? Pete mbiso na kombo mbiso zambi. Mbiso comme ne poka. Monument na. Donc toujours poka. Maman na ngai. Donc to moni poka liboke, to moni poka mubesu, to moni poka stati. Maintenant siko to mona poka. Ya ko griller. Yako grillé maman nangaye ba spécialiste ya mbisa mai ba spécialiste maboke olingo mona mpoka nga bana bota mona kaka yoza na mpoka maintenant na mona nanga ngote njo ni mpoka ngesa kambisi vivre ba live penda bona ndenge ba otumbaye nande ba olingi na kasa na stati na eseke complet na stati mobimba no to moni mais pourquoi mpoka po eza bila kelma betoni te bila kelma bete ya mbisi mo préféré batumi balela yemi parce que poni bala bana batike pour nous na mpoka même suni donc chose dans ce babé aux empoka de c'est-à-dire aux misuni bon c'est la première fois na Congo kwa yango partout tout musuni ba mukwaka yango mutuka tout maka misuni na pesi bato balobi raison parce que wuti babi azana mukuwa te mukuwa neka mutu quand nenga na binga pena ba Christine lo na lera mpoka c'est ça so bien makaso to lea kotumba to lea liboke bongo te eza bongo bozi pe photo stati usangise bosalika mélange mba mo ça vraiment merci beaucoup papa Nzombo siko mingana ko betele biso lisolo po akoma boye abanda indengeni bon poko maboye auta ino nous pêcher akangi oui mama vendise baki ba sombi na bangama nzo na ba pisika différent sombilaka ba ino na bassin ba to tek donc client yeso ka sepeli na mbisi a solliciter biso
biso bengi ba maman mbisi asomi mbisi na ye tana ba petit na biso apesa ke fort mais pas comme abou azaki ya mbimba afunga miloko alika ba fungoli après biso ozuye te saisonner tout ça bikele ki aso salaka dans ce on comprend bien aleka no étape par étape abandi no pour pêcher na ngamanzo kuna ba maman ba yosome na ngamanzo baye ba bana wana bango ateki ba patron bana baye ba pasolon apesa on forme afungwa miboye après so ta cuisine peut ozu te yekoli maele na biso na suka filmer te bona plateau te décorer te ki tikeli bango ba mama ko ngapi baye basali bango geste après balé. Ok, parce que Nzombo siko bete biso no lisolo po akoma boye. Ni nango sali ba méthode ni osali po akoma boye. O tie be épice to ndene. Épice za ngate. To saisonner en épice. On jimbo simple blanc mike batanga, ba muscade, ba céleri, te petit pâte, ba huile. Et to saisonner ba client pour balia ba sepela. Siko musala bozo sala zo ke nango bien to ndene. Et non, il y a d'autres pas y marcher bien bien. Ta ka mabota bazolia wana bana batanga ga wana. Mama ka mike zapeka wana ba maliki pe bikela ga wana. C'est que ça va bien. Ba maliki ni banani sous. Malika banati. Nakati batu wana. Ça batu. Ba na besoin. Ba ma bete, est ma besa? Eh ma besa te. Kuna na Bible azano so 1000 keke na Bible. Na bandimi pe. Bandimi onyo tu. Ba bikela ga papa pasteur Nzombo tinakati. Vraiment. Est-ce que c'est pour la difficulté ou bozo kutama na ona musala ou bozo sala? Ba difficulté bezali. Ne re pe ko zambisi bo ba li bo emo e panzani. Em so bengel pe client bisi bo so mi ba le bisi ba opola. Moni, isalika mabe. Oyeba ina oke c'est ko polo teki kaka to oyeba ite. Bon, ça va bal, même si peut pour le signer yo mara nanu, o me kamera no chango. C'est pas si mais c'est pété et qui ka bongo. C'est la ka bongo. Vraiment merci beaucoup et mais moi liloba muke na batune so dans partout dans le monde, ba yeba nanu ni non ko loba étant que pasteur Nzombo. Bon, on s'est peli ne boye, to yambi binu na kimia, binu pe moni ça dans marketing, depuis que d'autres pas ils boire on va partout et ça biso bien. Outi pota outi papa ya ça pasa mbisi aya kana kinkole et pas pasteur Nzombo kama bien zali aolia osepela azali. Merci beaucoup papa. Tababi nulle part ailleurs. Soko lingi poka ya ko griller. Poka ya ko griller na kati kinkole nulle part ailleurs kaka chez pasteur Nzombo. Ya mobimba babiti na kati. Donc mbisi ezanga mukuwa. Merci beaucoup. Bye. OK, merci beaucoup. Ouais, on a ce qu'on toujours continue toujours. Quand on demande aux gens dans la vie sociale, tout le monde peut. Maman, Yandunda, maman moi Liloba. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment nani? Ma Colette. Ma Colette, tu es tout le monde na mabela qui collé aux autres quand tu es sorti Ndunda nini? Épinard. Ah donc c'est épinard. Maintenant vous savez ande nini? Épinard ils ont un jardin. Maintenant tout le monde comme maman du coup na qui collé. Maman aux autres épinard ba na bassin. Maintenant nini on utilise qui pour noter quand on boit. Maman. Soto oteka pinare bo pona pasi pasi ndele kibiso mama tokene na bilanga mambongo mukeke yo midela pa bakolo bilanga bari bere mandamba opesi bango mandamba mbongo ali bango batikele mo ata oyo teki na sima ko pesi bango mambongo yango ndo moni to mimaka to ke tambusa ka pe bo pona pasi donc ndu na so na comprendre ça rodefa oke defi oyo teka bokima ba na mbongo te bokima na mbongo te mama boso tokini na mbongo e bongo lobi obi kandeni to sa so to teki to ke pesi bango mbongo na bango biso zwi mo ndambo na biso pe to vivre nango ka bongo. OK na ko songo wapi? Na nani na sele. Na sele to kena ko zo nu na sele. Ah pe to zaka na sele. Ah pe to zaka na sele. Boko na zo côté ni na sele ka mais ko côté nini? Na mikao na ka bisika biso tout tambola yango déjà l'on de difficulté au sokuta manango. Maintenant ce ko liloba ni ko loba na gouvernement mboka na biso soit na ba ina so na biso partout dans le monde. Basunga biso kaka po passer leki. Balongola pasi to koma kimia to tangisa bana bien banda ko peto vivre pe malamu po pasi ndeleki yango na mona to tamla na babiloko na mutuboye koza mama ya bana boni bana 8 mama ya bana 8 mo bateli njoto malamu mama malgré difficulté mboka mais njoto quand même ça va OK merci beaucoup et bolandi bino mo boso landa ndenge ba mama bazo loba ba mama toujours bazo la difficulté pas ces na mboka ba osinga na ba konza mboka bo soutenir bango bo sunga bango ba otangisa bana ndeti we mama ya bana 8 mo kende tinna mekau akyo defandunda akyo somba te make defa donc ayo côté kapoke akyo tikle ba mbongo na bango moi mileke likolo a survivre na bana donc mamba bo et ça passe sur que ça na bato boko sunga ba mama ya bo courage ezali mais mbongo na maboko ezate merci beaucoup maman. Et on a toujours continué ko luka toujours ba passager ko luka ba vendeur to moni pe yaya moko ya mobali. Bonjour yaya. Bonjour. Yaya kombo nani? Jonas. Oh Jonas, c'est un vrai combo hein. Mais yo so batindo quelque part au kimate hein. Na
na kimate. Ko Jonas adinda na mai. Vraiment merci beaucoup Yaya. To moni ozoteka ba matungulu na moni ba o ba benga ngoni ni? Poivron bon o pilipili et yana citron na moni zawana. Siko to moni ozoteka na mabela kinkole otanga te. Natangaka. Oza en classe ni? 3e commercial. 3e commercial. Oza âge ni yo mukuse bo 3e commercial. Nana 14 ans. Oza 14 ans. Mais est-ce que ça ndenge ni lelo ke classe te? Tena kiete. Pourquoi? Pona ko luka mama. Ko luka. Neti na âge nozo tanga na yo. Mais pourquoi ju ko tango sanction na ko luka lotiki na papa na mama basala ngo? Musala ezate mama. Misala ezate. Neti na âge nozo luka musala. Na âge no ndike faloza na classe te. Musala ezate pa na yo to papa na mama. Papa na mama. Papa na mama ne bazana musala te. Yango batindi yo oya oteka. Bon to batindi yo ba oteka bon ba mo bazawa. Bazana ndako. Batika na mona ndako seke yo mo to sepelo ya oteka. Tiens. Bango batindi yo. Siko suna comprendre bien oteka boye pona difficulté te papa na mama ba na ngote yango yo courage sali yo oyo luka pour obtenir de quoi survivre bongo te bongo siko liloba ni ko loba na gouvernement mboka na biso po yo na âge no faloza na classe ou soit le so botanga te fallait obongisa ba uniforme na ba cahier o réviser un peu ba cours matière et puis lundi OK na classe bongo te mais chose comme bongo ezate classe ngo ba bengana to sani dans deux autres cas pona zo minerval bongo siko okoloba nini na gouvernement mboka na biso o neti na âge na 14 ans olotanga oye koteka nini ngo koloba na ba Holanda biso ba soutenir biso kaka ba soutenir mino na nini ba bongisa mboka to ko makimia to luka ba bongisa ba pesa misala ya ba papa na ba mama poto za kimia. OK, merci beaucoup Yaya. En tout cas commentaire mingi na côté ezate bano baza ba mineur ba bongite na musala o bazo sala. Commentaire rotia pena mingi ezate to tala kana bango to luka solution pona bana oyo eza pasi pesa mawa. Na ba pays misusu mona âge akoteka te. Na ba pays misusu toto ba pays le roi Angola bazo to liberté kana ba 2002 awa mais soko ke na Angola parce que ngana zela rapé kuna au mona jamais mona âge bando tambusa biloko ateka pona pasi OK na Brazzaville au mona jamais mona mukiebo abanda koteka na mona kamba kambona RDC ya ona osinga na gouvernement mboka na biso talela bana âge likambo ba mineur na place ba vanda ale to ya kuluna so izo mata ale bozo mona ngo mabe neti mona boye sur les mines roteka quand on simba lichette tu comprends que simba lichette c'est faut vendre na classe pour vendre na classe faut situation du pays est changée en tout cas pour favor de bana portugais s'il vous plaît bon me kolanda muke kaya bana oyo et ça la bien makasi merci beaucoup et wana to ça la toujours continuité to zara toujours na continuité ya koluka batu kosolana bango koyeba vie sociale et que neni na kati ya kinkoli merci beaucoup suka ya makambo elike bandeli merci koyo ndetango komoni pe Yaya awa azoteka nguba bonjour Yaya bonjour maman Yaya kombona nga mbuta pardon mbuta oh mbuta poni mbuta zondo ya papa kulutu tondeni teza komboka pe apesanga komboka papa pesa donc mbuta c'est-à-dire mukolo OK mbuta nebita benga ya mbuta papa mbuta po mbuta déjà ça respect et là tu déjà ki mukolo to moni na mabela ki nkole ozo teka banguba na yo na yebite osala ndeni osombaka déjà bokoti nango to ndenge numéro na ko expliquer biso sombango na bitabe na sokoli yango na tandi na kalingi na sisi na yekota ki nkole na fana mikondo na mikondo ozo teka ana kinkole sikondo ozo teka boya est-ce que nango bien moyen de survivre ozo bokola ozo père de la famille naza papa 3 enfants papa 3 enfants quand non to soma na bitabe ozo na mikondo oyo teka rendement ngese nango bien ozo bokola no bana bien to ndeni eza nango ka bien te to teka pona pasi po misala eza nango te yango wana poso misala eza o misala ti moyen to iba eza te yango to ko me yana nango bien te vie sociale kolia komela ba moyen de déplacement ça passe to ezala malamu ezana ngo passe mais bana bazotanga no te bana batanga na bango kana ngolo nzambe mama na bango de buke mo avocat ngamoko pe na bunda muke ça suffit est-ce que ça ba difficulté mo bozo kutama na ngona musala oyo ebele nda na boye ngana infirme na sala accident liboko à gauche na sala c'est problème te là qui ça comme ça bato so mona ki mbuta za infirme aza ba difficulté ozo kutama nango talo kwa ne na infirme na sala accident na pompage na buka na liboko na amuna batinanga na sona sekenda nango ka bongo sona so luka maître avocat na eti si o mona boye mo na fana na parler ça ti
Si vous avez le cause infirme, comme déjà personne avec handicap, si vous avez un difficulté. Si vous avez un gouvernement ainsi que partout dans le monde. Bon, le gouvernement infirme na bundaka ne fiske na luka bana ba somo le kwalia mais so gouvernement ezaki bien biso to ko misale tinga na bu na sa D6 misale zate na luka do passi zaka donc na façon sida on sala ki on a neni na sala on a 2017 na 2017 kalate mais le boko ezaki na le kwa oyo ezaki le kwa oyo ba tesi mais simbite bato bokoko basiki singa ba pota ça n'existe pas. Neti makamba boye vraiment papa biso mbuta père de 3 enfants donc père de la famille avant d'ara na mikondo asomba nguba na bitabe azo oteka na kinkole dans le fils que nguba aboko la bana poko ça ki kuluna te aza père de 3 enfants et puis aza 2-6 donc aza intellectuel atanga mais vu que musala na mboka ezate mbuta préféra que na kosomba nguba botano etana e botala penje taza nango aza infirme alobi muta kosunga e azate ata binomoko c'est à vous de juger ndeti bato boye vraiment azo mema nguba liboko moko na bita zo utiliser ba méthode nini ça fait mal au cœur en tout cas na bita ni nango ko na gouvernement mboka na biso gouvernement mboka yo moko amuni déjà donc souci makamba boye pokolo bakolo batawa neto nyokama netinga boye sona akina mutu moko bakosunga na kovana tama place mo boye na oteka na so madifa poko na kangi akenda mais na koma kotambola bato musu ba mankinga wa ebinga te musu ba finga nga me wana landa ngoti na otela ka on samba ko pesa nga na journée ya ngwana mais gouvernement abungisa pona biso to so mo misala bani quoi. En tout cas pour l'instant courage. Merci. Courage et ça ira toujours. C'est pas maramba boye eza kitoko mingi te ndeti ndeko aza infirme ana mutu kosunga yete père de 3 enfants bibi abota mabongo te donc azwi yango kana 2017 sawa siko mutu aboye eza mwa pasi mingi yango tosenga na gouvernement mboka na biso omeka kosunga yaya en tout cas mingi eza te mais moi mukie oyo biso tolakisi exemple tomeki kosunga yo en tout cas oyo etikali bosala lokwa biso ezala malamu biso toza chaîne ya biso podcast oui chaîne des actions hein. Oui, donc quand on est au Lobaka et tout le monde est au Kutami, et sa chance na yo, to ko tiko bongo te o bakisa mo muke na comex ça na ngo. Courage. Merci beaucoup. Ya biso yango o eza biso na biso suka ya makambo. Oui, voilà, tout le monde peut sou maman moko. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Ma Belinda. Ma Belinda to moni yo ozoteka pesa na mwana mukongo mwana hein. Oui, ozape na mwana mukongo. Mais quand on peut te solo, ozoteka za pondo hein. Pondu. Ok, tout le monde est à Pondu, tu habites Pondongo, au tu causes. Et comme il dit que maman a pensé, bon, ce moment wapi, méthode ni au salipo et comme aboye. Pondu, tu sommes à la mikao. Tu es au matin comme nous, tu sommes Pondu. Tu es nango, tu vas tu tiens à mesande, tu vas dire Kanga. Après na Kanga, tu le week-end, tu vas centre-ville ming bayaka. Donc c'est pour l'empondant que tu ming, yango tu côte ça na babase, tu côte la bande comme ça, bauti centre-ville. Ba ko le bloc à bien, bloc à sikabuka le lait fraîche. Yo to coach là-bas. Ok, si on est besoin coach non yebwe. Est-ce que ils sont simbaté. Donc moko za la simbara et baba je me soupe to ya ka teki bo chamwe oko matiba ROT mo po mona ndetika ko pe simbaté mais on nzambe ka pe sabiso na journée ka ngwana. Donc ndebo komi ROT na comprendre déjà pourquoi pe simbaté. Pourquoi pe simbaté. Ok, maintenant si ko ba difficulté nini bo okuta mana, si c'est pas ba difficulté mo bo okuta nango. Ba difficulté pe gravité ezaka même si on est dans somba bona kama makamu ele kale kala mais pas difficulté gravité. Mais est-ce que na monyo na mwana mukongo est-ce que mwana za na mutotika na ete na ndako tondeni te na tika ka mwana siko batunda landele suivant bazate poza mwa sa zana mwana muke mwana obwaka ki bongo zate no mona na ki bandaka na ndozela moye kita toza ko tapio poto ko tsa to ko tika blo kaza mwa muke mwana ndotika ke na bande ko mibali ezate baleki bayana ya mibali yo baba mibali bakipa bana bien te on mona na kangira mkoto tambola ne. Ok, merci beaucoup maman. Maman pas lobby après si moi ba difficulté na zo kuta manango et puis le que selinga passe maman za na bébé na mukongo.
donc auti menka auti somba pondu mama ye koteka awa mbana menka auti awa na mwana na mukongo zaki ne bien peut-être le roi za na mwana mukel nga vendre comme sur la porte ndaku ou soit na maison moko ateka mais tiens yo teka pondu c'est que makambo jo tenir kate to bongisa kaka merci beaucoup maman. OK to moni pe. Bonjour maman. Bonjour maman Langai. Oui maman to moni on a katia mabela kinkole puis na basse ba makasa likolo to ebite za nini. Mama o eza mikungu ezo witaki kwiti. Mama passe mikungu ndelone. Mikungu eza naturel to zole eza biloko. Matiti eza misuni. Eza misuni te. Eza légumes. To kopta na to kitira on to mona. Mais bokonyo lokwa maboke boye. Bokonyo lokwa maboke mama e wutaka na voyage ezo witaki kwiti. Anzela mai nde mikungu yango oyo ezo uta apolobi ezo uta kikwiti bakenge yango nde mutu ezotindikela biso biloko ya bokoko tokoki kolia siko oyo baolamba yango to baotu baseno ndeni mekana koexplike mpo ewuti wapi epo ekoma a bosali ndeni epi mpo to bandolia yango bosala ndeni safama mokonzi na ngai oyo eza biloko oyo naturel nde tokoki kolia ye yo kaka nikaso ye mutu aboti biloko oyo attention ko bébé likasa o baloni ye eza ba oyo batijo yo likaso mama baloni te eza biloko nzambe asani po tolia ya abotami kaka na mabele ye moko nzambe po azowuta na bazamba minene lokola banzela ese ebonga babisi ezoya yango nde mutu etindikeli biso biloko oyo. Ok maintenant est-ce que ozwi kaka okangi na makasa oyo eteka nga nakangi te mama eyaka nde boye ya kokanga. D'accord mais est-ce que po tolia yango tosala yango ndeni mpo ndeti nga nayebi na nga yango te c'est la première fois namona nokaka mikungu voilà bato ya este babengi yango beya. D'accord siko po tolia beya yango tosala ndeni totia mwamba totie tomati to ndeni mama totia yango mwamba tokotia mosaka tolamba oyo ya kotokisa tokolia yango mpe ya mobeso yango tolia nini mama aza na gu ya bidon aza mungwa aza ndunda aza mungwa te aza sukani te aza pe bololo te kolia mpo eza biloko na biso ya mboka ya mabele ya mboka vraiment siko eza ya mabele ni ya mabele ya Kinshasa bakongo bandundu baluba bangala to ndeni mama oyo eza mabele ya Kinshasa te eza mabele ya mboka oyo ezotindikela biso biloko awa mpo tolia banaturel nde yango tindiki mpona bikolo nyonso ezalaki mama ya Kinshasa ambe batiango banyangulu batio banime ye moko nzambe nde mutu abotisi ye na fime na ye moko. Ok maintenant siko ndongo ye nango boye eza mpona badifficulté ozokutama nango mpona kolongola yango bisika euti koya nango ti awa mama eza badifficulté makasi mpo neti nga boye nawuti na kabini mbangu nawuti na kabini mbangu nazoki etambwa na base na mutu kabini nde nini na kingasani na mikondo bozwa yango te tozwa yango na liberté ewuti mboka bakitisi liberté toke kozwa nde toluki moyen ya kotambusa siko neti boye oteka yango combien boye mama nazoteka 1000 francs nga nasombi 800 naoteka 1000 francs naolanda 200 siko 200 nozolanda est-ce que ekotenir yo oza na mère de la famille naza mère de la famille naza na 10 enfants 10 enfants siko ba 200 nozolanda est-ce que ezosimba par rapport ya bana ndenge bakolela bana 10 na ndako to ndeni ezosimba te mama me tozosala kaka mpo otala kaka mpo soki mpo ofandi moye eza te soki mpo otandi papa bapapa bayebi misala maboko me misala eza te bani okoloba na gouvernement mboka na biso ainsi que na baye nyonso bazona na biso partout dans le monde eloko ya koloba bakonzi batala mpasi oyo neti biso bamama ya bana tokoki kofanda na ndako ozoswanye ndako me tokoma 4 heures osolamuki okei me toyeba liboso ke ezalaka bapapa nde bato babandaki koluka mpona bamama me lelo biso bamama tokoma soti so obeti kuta ata mobali ya kokoka te la parité de la femme ama soti soko obeti mpongi na miso ese ekauka nyonso tu wana mpona pasi sikoyo tozosala boye mpo bana mpe so batangi te bakomi bakuluna kaka ye gouvernement ye akangi bango basinga memi me nzoka pasi ya biso baparent tozokoka te yango wana bana bakomi bongo en tout cas bazwa solution siko liloba nini okoloba na gouvernement mboka na biso mpona makambo wana nyonso azwila biso solution tozala malamu nde mpe tozoka lokita solution par rapport à nini par rapport à banzela par rapport à nini banzela ezala malamu misala mpo ezake misala batata bakoki kosala ezala yaya basala biso mpe bamama topebi merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. On est ici kolela ya maman, mère de 10 enfants.
Bonjour papa. Bonjour, on a chauffé. Oui papa, comment on Comment Papa Noël? Papa Noël, tout le monde a mabela qui colle, tu habites aux hôtels, ton déni. On a chauffé taximan, on a salaka, on a les caca, d'autambola, tu es bête à ma tour côté. Vous êtes à ma tour, on est à la rare, et donc j'aurai mon pépé, on est liboké. Oui, d'autambola, tu es bête à ma tour. Ok, je fais taximan au Kenangelani. Tu as un peu plateau, tu as un gars. Mais bozo qui n'a pas plateau. Na makambo tozo que zo sala makuna pena bozaka na facilité au plateau. Ko to ke na passe na passe na difficulté za makasi. Ya robata mabata matonde. Mabata makaka bokei remo bozu bato pete po plateau bato kima roboma batu. Siko lokwa yo su kenjela plateau c'est que yo mtupena o rencontrer biso lisolongo malam. Mais quand on beta lisolongo eza ndenge ni na nzelango. Na nzela plateau zali si bokei boko kuta la pena bato moko boye ba décharger biloko ko beta batu ko zwa biloko. Parce que ba mubondo. Mubondo nde lakini. Ba mubondo batu mo baye o so ndiza baza ba yaka. Parce que bengana batu. Batu balongo la plateau, tout ça ba bomi batu na plateau, batu kima nguma, minkau bitamba kana. Donc beta batu, bengana batu. O so ndiza ba yaka parce que bengana pateke. Donc phénomène on doit comprendre na honte. Si connaît bon mima batu bongo. Et ça peut avoir difficulté au beaucoup tamanango. La difficulté zalika ke bato ba kena osoma biloko, moi ba zo su biloko bien ezate. Biloko euta kana plateau, moi bazama ba faire même moi ezate. Bato bazo kima. Si ko conseil ko pesa na makambo zo sala makuna, uso tini ngo ko loba na gouvernement mboka na biso. Na gouvernement eza passe pe mawa à 0 mètre à capitale bato bazo kufa. Na simanda kwa capitale bato bazo kufa. Mais le gouvernement va avoir une solution à Makamouana. Parce que à 0 mètre, il n'y a pas de koufa. Le gouvernement est vendu. Si on disait ceux qui vont tenir les soldats, les soldats vont se mais ils vont continuer caca. Pas ça, Mikao. Pas comme on peut mettre le bébé comme Sele. On va comme Kinkole. On va comme Boy. Ils ont monté les associations, ils n'ont pas de solution. Les Camerounais, ils n'ont pas de solution. Makala, Pondu, Passi, Kwanga, Passi. Le gouvernement passe mingi. Et on doit le gouvernement attend les camo malam. Vraiment qui est ici là, vraiment ici là. La sonne ici là vraiment. Ok, merci beaucoup Papa Noël. Ok, à suivre. Quand les autres tambous sa micro balader na biso pour na royoka cause d'information et pas ba maman ou bazo sala musala. Merci beaucoup à suivre. Yaya kombonane. Bénédicte. Ya Bénédicte to monyo na mabela ki ko to bité ozoteka nini biso sa nini. Toteka maboke. Là c'est biso to bikaka. Biso mo ba congolais to comme souffrir. Mboka na biso kinkole batekeli ba chinois. Batekeli ba chinois kinkole. Na ndeni. Batekeli ba chinois mboka mobuta chika kinkole pêcheur to kanga maboke to tekaka to vivre wapi. Mboka na biso moko ba comme tekela ba batu ba uti ba pays étranger. Ba yo so ba place biso to tekaka to vivre wapi. Donc kinkole mo batekeli ba chinois. Bateki koto nyonso koto maboke. Puisque ba sa ngoni ba magasin toni. Ba sa kin marché. Eh, on va batekeli ba chinois. Si on dit que le gouvernement mboka na biso soit na bandes partout dans le monde. Azola biso solution. To kende wapi? To vivre ka anabana, to teka to soka moya kolia ka anabana. Azola biso solution. Solution on ndeni bomba si bazu dambo. Azola biso solution ka ne ba buka. Donc c'est-à-dire bazo nsamboka ba chinois. Bazo nsamboka ba chinois, biso to kende wapi? OK, merci beaucoup. Ya donc maman Paleli abibi sika na bango basala ba maboke mais batekeli yango ba chinois siko to ba tekeli la partie o batekeli yango ba chinois si le Congo veut un jour ba si sama ko teka ngo abon ko biso bato biso babitan to sa ndeni en tout cas mingi on le besate c'est à vous de maintenant de juger to ye bato kende wapi merci beaucoup ya biso yango oyo eza biso na biso kana domaine toza nango ya vie sociale ya mabele kinkole siko to bimi déjà libanda tozo kita vers mai to ke oyeba non succès siko ba mbisa ngo ebimela ka wana tozo ko to kende nzela nde tozo meko sola na ba vendeur to sola na ba habitant ba endroit ya mabele kinkole oyo pour que to meka pe ko yoka moi avis ya bato misusu par rapport ya vie sociale oyo bazo vivre nango na kinkole. Bonjour Yaya. Bonjour. Yaya kombo nani? Manassé. Comment non Manassé? Yaya otangaka? Oza âge nini? 11 ans. Oza 11 ans. Yo mukuse boy 11 ans. Ya solo. Otangaka? Oza en classe nini? 7e. Oza 7e. Donc premier CO. Yo mukuse boy premier CO. Wow, félicitations. Si quand tout le monde ozoteka mai,
na atindi yo mama to na ndenge moko oyeteka ngamu nde na kuteka. Pardon? Mtatini ngazate. Da yo mo kaka. Siko pale oza na classe lelo. Mo préféré otanga noto yo oteka na omai. Na teka po na futa classe. Oteka mai po futa classe. Yo mo mto futa classe na yo. Bon papa na mama baza wapi? Papa biso azali na msalame. Mukando kumba mutu. Nko mutazo mutu ne. Nikolo adebuyaka. Adebuyaka kaka. Afuta po ya biso za 6e à 6. À 6 ça. Allez, on préfère oteka mai po futa classe. Est-ce que vous comprenez futa classe on a mon bon mai? Siko moni na âge de quoi yo falo za na classe. Mais yo préféré oteka mai po futa classe. Siko ni nango ko loba na bakonzi mboka na biso to bat neso bazolanda biso ni nango ko loba pona oteka su mai te bako sungo na nini balong bacha gratuité na classe. Bacha gratuité na classe. Donc na 7e au c'est-à-dire première sur bacha gratuité. OK, merci beaucoup et en tout cas quand na monsieur na ko bisabino que to soutenir bana lolenge o. Na wazana 11 ans na première sur nde baloba lelo 7e. Moi na ajo azoloba bakonza mboka basunga bango batia gratuité ka oteka mai. En tout cas commentaire mingi otete gouvernement mboka na biso tala la biso situation oyo ndeti mwana oyo so botie gratuité ye oteka su mai préféré atikala na classe. Merci beaucoup yaya. Yaya peka même mai. Yo kombo nani? Laura. Laura yo peut moni ozotela ka mai. Otanga ka? Oza âge ni? On a 13 ans. On a 13 ans. On a classe ni? 3e. On a 3e. Maintenant, si vous avez un mai pour l'année, pour faire la classe. Donc, ça a sauté à l'école, tout à temps, tant que toi, moi, tu as été quand même, à poto, moi, le papa, tant que moi, lamba. Na moi, lamba, mais si vous avez un temps pour réviser, ma cour, tu sais. Tout le temps à paix. Tu as payé en temps que ça. Ben, je me soupe, tu as caté. Ah, pour votre temps, hein? Mais est-ce que vous avez le bani na gouvernement pour que na biso pour tika oteka mai? Ngapo na ko lo baka même melo ya lobby. Ko futa ka classe. Po so ko futa classe te ba parents ba mbongo ba sumbi biso bilamba na place ba futa na classe ba sumbi biso bilamba. C'est-à-dire bacha gratuité pour mambo ndambo papa zozwa asombi biso bilamba. Na place a futa na classe alu ke la biso moi le papa moi lamba. OK, donc ba konza mboka bacha gratuité hein? OK, merci beaucoup et donc eza na ngote bana basengi batia gratuité. Donc so batia gratuité nde parents na ye et permettre mo mbonga muki azozwa a sombela bango bilamba. Merci beaucoup et wana to kita bongo na mai total pe esika ba mbisa ngo ebimaka. Merci beaucoup à suivre. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo monsieur Jonathan. Monsieur Jonathan to moni na mabela ki nkole mais likola moto. Na bité yum to chauffeur à moto o non? Oui, ngam na chauffeur à moto oyo. Mais eloko na sepeli maman to ko senga me bota ba konda mboka place oyo ezalaka libulu. Mais ba bongisa libiso place yo. Mais sombule beti quand même to na ba difficulté pour na kokita siko libongo. Pour pêcher eza ante au mona oyo ke oyo pour pêcher na biso yango. OK, donc na nzelo nde siki ba na matina mai bisiki ba pêcher bazali. Oui, donc nzelo ke ti na mai côté ba pêcher bazali. Omoni ke no siko nzela oto mona boye ke ti wapi? O siko suki na odoka awa kaka. OK. Sombule beti siko to na difficulté pour lunga au koma libongo. Bato ba do population ba salité ko boka lisu na nzelo bato basa nini ba oleka. Donc mboka eza mala bosoto makasi na popé. Non, si on comprend bien obi ke nzela oyo kebo on mtekenda ti pe ba pêcher. Oui. Donc li principal na biso nde yango wana mais wazu makadam ba sukisi il fallait que ba lekisa makadam ene kenda ti na dibongo de façon que non permettre ba mituka zo kende eleka na kimia. Mais sombule beti donc nzela quand même et sungavement biso te. Nzela vraiment est vraiment bien. Mais quand on bête moi l'histoire qui par rapport à vie sociale mboka na biso. Est-ce que ne bozo sala boye ba musala no ezo tenir bino bozo lier sabana bozo tenir sabana tondeni. Bon pour la musala quand même et sunga biso. Mais to kona difficulté par rapport à ba jet à transport. Ba bina ki sasa ko petit quelqu'un moko. Kopka ya moto parce que ne se simba na ngote. Donc si bino pena koto pena masolo vandi hein. Te koto mapo na mwana moto masolo vandi mais ba jet à transport ne ba nyoko la biso fort quand même ikanezo maka ekte la musola ti casque ko vana bolongo to mo mpepe ba kangi o kamani o 70 000.
c'est peut-être mi ape côté kendaka pe et comme on a direction générale donc bon ba okabolaka a na minute to mo ni ba kabambo donc et suka nango ka a vraiment. OK, maintenant est-ce que par rapport à la difficulté ba okuta nango moi li lobani continue pe ba so ba biso partout dans le monde ainsi que gouvernement mboka na biso. Oui, moi difficulté muketo zana ka na gouvernement a luki asata mo banga boka na pas de partir so mbule beti to le ka bien plus ba ja pas transport tracasserie vraiment et l'équipe makasi pour na biso ba na moto ba lembisa ka même moi mukie vraiment. Ba accident to sala ba accident mingi kwa pas au dans prince aye pas kangi volant na yo. Au départ pas mutu kesa nini et fini to pete ba ninge beleka na système donc pas c'est d'abord makasi na Congo. OK, merci beaucoup papa. Ouais, wana siko to kita bongo vers mai. To écoute na pe kuna na ba pêcheur to yeba musala ba sala ngo ndenge nini. Merci beaucoup. Suka ya makambo eleke bandeli na sikoyo ndetango na biso eleza lelo don't have to wait till tomorrow. Ouais, wana to kita bongo déjà. Je pense que déjà to komi proche ya mai to kita pena tikuna to meka pe ko na ba pêcheur to ba na mbiso ba zora ngo ndenge nini finalement ba vivre vie sociale na ba awa ba vivre ndenge nini ba sala ndenge nini et to meka moke ko comprendre. Merci beaucoup. Et wa autokoti to bozomona puisque tokoti na milieu ya correct ba maman bazomeka na moko débrouiller pour obtenir toujours de quoi survivre mais biso toujours les cas pour que tokende na mai kuna to ke sola muke na ba pêcheur. Merci beaucoup. Ouais, je vois que comme je peux dire la carte pendant bongo et d'ici ka ba les ezali d'ici ka ba poids ezali tokoti pe komoni ba nini to mera muke osola pana mama moko to mibale ya fufu ainsi que papa kozani a papa aussi présenté azan mani na kati ya aussi que tobandi na papa bonjour papa kombo nani monsieur Eric de Soya komoni na kati ya libongo awa na komona kimpolo no kimpolo même na libongo précisément na libongo kama na sio ndio sio na libongo komoni na sio na vita na kama tukipeleka tuno kama nini na wow, donc vous avez un numéro de téléphone. Si vous voulez faire aussi ça. D'accord. Ah, comme ça, si vous voulez, mieux que alors, c'est pas bon les gens. C'est le monde d'ailleurs. Bon, pour les jardins, le jardin d'accompagnement. Pour les jardins, il y a une terrasse alors, terrasse, on a comme un jardin rose. Et pour voir que ça nous porte à face, pour que les gens comme nous portent, les jardins, pour eux c'est communiqué, on a rien tout le monde. Ok, merci beaucoup. Et tant que directeur, mais quand même pour mettre sur moi du solo, pour tout le monde a rava. Et dans les guillemets, du coup, quand maman tout le monde, quand on mettait comme un foufou, et tout le monde a la lumière, et fait, on a mis quelque chose sur donc, fort est un petit peu. Oui, d'accord. Il y a des bannières. Il y a des bannières, il y a des moka. Il y a des kwanga, masangu. Bon, on va pas se faire. Pourquoi tout ça n'a pas fait? Au moins, là, il y a des kwanga, des kimpuka. Et il y a des kwanga. Il y a des margés, et des sécurités. La bannière, leo niko na bannière bisi yaka hawa bisi yaka hawa kama bisi kama bisi hawa kama bisi na hawa tu sisi kama ngo yala kama no se usa porque comme ça, dans un normalement, ma bannière aujourd'hui les grands d'équipage. Bannière comme vous avez équipage, vous avez repéré un groupe de bannière,
oyo basomba biloko na baya bazotekela bato bazongisa litanda bazongokupa masangu nde baaka awa bangookalibasango ebele lipongo awa esa babalia osolia babaniere yaka chaque jour pendant la nuit pendant la journée babaniere yaka ovanda sikoyo lesongo ya mobili ezoya okamachaka babaniere nje loto boyokende ba mosusu eyina oyo elriso bazangi espace tano la fort ya président alors toye kokamwa non balobi boye no fo atya espace ya pêche babato de pêche fo ya wana oyo banda kozwa bambisi bana koskoto alors toye comprendre te toye komona difficulté tomoni mosusu basoda gere baye awa bayo président kaka tozoyeba tozalaki mpe ngai masoko na ngai yango esenga ngai bapeta ngai nde nzoto mtekomi boyi nzoto nasala ata eloko moko te naye na balumière mpo nayeba babalumière eye combien na kati ya bango baye président de la république atisi bango bazwa baporo nyonso ezala mato ezala président tindaka baporo nyonso baporo azwi yango avant na dia wana babatima bango babaki kopesa ngai ona na kwa mateza na kuchina bana za kusikiru ndio example bena wala chuma mashuma
On a service, mais l'assainissement. Donc, on a travaillé à partir de la ça, ils ont été sur la paix, comment dire, le gars qui toujours à la menacer, c'est que la zone de la jeune, au moment où ils ont posé sur la jeune population, le gars qui toujours à la menacer, c'est que la jeune mikanda tozala ngo mikanda alors mikanda mosusu toyebi te euti place tozoyeba te mikanda bamibale leta apesi biso certificat d'enregistrement ya partiel epi certificat de valoration ya port toza en ordre badroit hotel de ville bataxe dokuta nyonso bakoki nyonso alors bamenance ezoka wana osengi chef de l'état abaabiso na makambo kiri oyo akoya kofrape badésordre na badokuta na kati ya baport ifo makambo esi puisque baréalité là sur le terrain bainformation ezokoka so baobata komona baimage oyo akoka basutoya basouffrance tozoyeba te tokokomika tokomi d'ailleurs na insécurité ye tozoloba bo toyebi te tokozoka bandako ndenge nini toyebi te bandako na biso eza toyeba te azalaka bo ona ndebe biso eza na mandoki alors leta ok merci beaucoup wana ezalaki kotoka bana mboka bazolinga batika bandako na bango kaka batongi na 4 heures azoya pour retenir de quoi survivre baboko egrene de famille na bango bazoba perdre la famille mais donc bazoya na place oyo bazomikela mbongo baokotama na batelefone bazoatake bango bazomenase bo alors oui tout soit tu vas passer dans ma chaise on va couler dans moko kala moko tina bona ko ba ko wa on va na mboka ba leli et ça ça na tour et ça tour na bawo ya ko déplorer pour ça que revendiquer en tout cas ça revendiquer ka ba to wana et tout vraiment la biso notre conférence nationale qui doit tu as pas papa dans la bonne solution parce que du bon oh ça grand bon le bon et ça d'ici que je vais faire je vais mbisi si ko to so ki bango ba yeto ki tika ntabo to ya to to le ça si to le sou pour la to si ko to fi frère ndenge parce que ça la mboka de papa to te la so ça la madame et c'est quand là quand on va se faire dans ce livre la question la paix acceptable à pas et déjà chambre pour il faut chuter déjà il y a on a remercié tout le million sur le thème parce que madame le ticket de ça de me discuter maintenant nous pour prendre la poste pour faire la vision on a que la réduction tout ça en tout cas commentaire mine ya ça c'est pour maintenant de juger parce que du livre déjà et le dit on a peut-être remercier mais bon c'était que la boss Yannick Maludama la remercier de ses amis Jackie Malongo après les 80 na matasi ya ce podcast la question la merci donné aussi que monsieur Denis Malona ba boss là c'est la c'est pas il y a matasi mama Laura Chou c'est donné sans oublier maman Fallon Palundama et aussi à papa na merci beaucoup à tout le monde qui m'a assisté parce que nous avons fait une entrevue que c'est vraiment public quand même aussi pour la maman et je peux c'est pour ça la chaîne de l'application d'Amérique aussi que lui Palugo en tout cas merci beaucoup monsieur pour la part merci madame pour ce qui est je suis avec moi dans la maman ma casse la mutine et sur le cas et parce que pour la femme à peine bata après déjà le maman les aide c'est moi ma ficha fica bacana, cada niveau. Vamos né? Aonde vai a folha? Ele folha. Yango koliela bande ba koliela sisi na litere ana on foka ça vient dans l'occasion bali account jamais foka la foka la votation na sur la
mpoka wana ni mpoka eza bidake mabe obe ndo ane mpoka mpe ya mbisi alors ya mpoka nalembi makasi makambo akozana ya matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te touti mosika esansel tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te touti mosika esansel tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te matoye eyoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te touti mosika esansel tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te